Ko la muki na tongo bandi ko bela. Maladi wane zwa ki ton mingi te. Akenda ki na bopito bandi ko zwa soin. Peye soazwa ki molimo ya Tabita. Tabita nde nani moto aza mosungi batu. Tabita nde nani moto alie saka minoko eza na nzala. Moto alati saka batu yo grâce ebi kolata. Nzamba sali yo grâce sozo ya kolia na facilité. Pourquoi ne pas aider? Makomi na nzambe zoloba. Esengo na moto akokanisa babola. Potenga mokola suka nga pe nzambe na kokanisa ye. Bien aimé dans le Seigneur. Pona yo moto nzamba sali yo ngolu. Mbote bisika nyonso ezwa mibino na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, kolala kola mukeza habitude te me kasi zangolu ko ute pa ina nzambe tola muki na tongwa lelo na makasi na biso te me eza na ngolu abonzambe na ye soka linga kitende tola muki te lokola lingi nde esali ete ngai na yo tomona mokolo lelo. Vous savez, le langue David a joué Bisanzambe. Là, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 3, le verset 1er. David a joué Bisanzambe. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. C'est un verset que j'aime beaucoup. Édifié Akanga Makasi. À chaque fois soki nazo tangango epesa kanga makasi etalisa kanga ete banguna nanga bazana nguya te likolo abomo inanga parce que Yesu azotambola nanga elongo tolobi amen. Oui, sans plus tarder na lingi to kumba mitu na biso na losambo nazana besoin to sambela na nzambo apesi biso souffle de vie makasi na mokolo lelo à permettre lisusu to monana à permettre lisusu to kutana na bino na mokolo lelo azanzambe moko malamu bolingo kati na bomo ina biso na mabota na biso pe na nyonso toza kati na ko entreprendre ayebisi Josué tant que tu vivrais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tala kozala na nzambe assurance Yesu ajour rassurer Josué que tant que kozala na bomo tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, à rassurer Moïse, à rassurer Josué, na koi biseki, ozanelo kwa kubanga te, okoki kubangelo kote, poetenga na zana yo elongo tolobi. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Na lingito ukangamiso na biso to bondela, parce que nzambo aza malamu mengi. Bitumba wa bundeli biso tango tolala kisoki alobi atalisa biso bien aimé to kozana somo mokilio. Peut-être to koma na niveau ko ebisa ye boma na yo mokili parce que o eza bitumba niveau na ngate. Mais comme lui il est bon, il est merveilleux à permettre lisuto mona tongo lelo na lingi to kendo sambela. Yahweh na tomboli maboko na ngai likolo natali lola natali bato mokili te parce que secours na ngai ko ute pa ina yo Dieu. Seigneur, nabo mo inabiso to pesa yo confiance pe to tia liboso biso na simankolo. À part yo nabo mo inabiso mo susu azate. Seigneur, nazo peso merci parce que je sens et je vois que molimo santu na yo ezo conduire nga.
Parce que même dans le moment nazo bon de là, je vois la neige. Nazo monozo sopangolu na yo na via bato bazo yo kapé bandimi bati yango na misala. Na ebite nane lingo pambola na nzela liloba na yo na mokolo lelo. Sala yango parce que yo ko sakate. Sala yango parce que yo ko sakate yo za mwana na motote pour que yo ko sa. Nzambe pambola libota na yo. Pesa encore confiance. Na via bato ba perda ki elikia epai na yo. Nzambe augmenter bon moya lo sambo na vie moto a perdaki olobi na moto azanga senge pa na nzambe na kopese force a bifle to senge pa na yo parce que biso to zaba faible zala makasi na biso zala mobundeli na biso bomba biso na se a ombra bonzambe na yo to bondeli bolokola moto moko to lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Les thèmes que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est sur les bonnes œuvres peuvent retourner la mort à la vie. Makambo ya malamu ekoki kozongisa moto akufi na bomoi. Les bonnes œuvres peuvent retourner celui ou celle qui était mort à la vie. Amen. Donc moto asala kabolamu alemba ko sala bolamu te. Ndenga zoloba na Psaume chapitre 18 avec celui qui est bon, il se montre bon. Avec l'homme pervers, Dieu agit selon la perversité. Il sauve le peuple qui s'humilie et il abaisse les regards hautains. À quel issue son Apocalypse chapitre 22 le verset 12 Azoloba que voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est bon. L'Éternel Dieu merveilleux, il est grand. Oui, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu grand. Un Dieu merveilleux, un Dieu grand. J'aimerais qu'on lise ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 36, le verset 1 en descendant. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Jophé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de coups de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Après l'avoir levée, on le déposant dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jophé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi et ouvre les yeux. Ayant vu Pierre, elle saisit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jophé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jophé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nabandaki kolobela temo tozo lobela na mokolo lelo, comprenez-moi, il fait un peu froid. Yango toza un peu malili par la grâce de Dieu. Mais nzamba sunga biso to lobela na par na ye parce que za biso te, mais molimo santo nzambe nda zo orienté biso. Amen. Na lobi temo tozo lobela na mokolo lelo, c'est sur les bonnes œuvres peuvent retourner la mort à la vie. Amen. Bolamu ekoki kozongisa moto esi akufi na bomoi. Bien-aimé dans le Seigneur, Bibli ezobete la biso lisolo. Elobi ezalaki na mwana mobali moko, alobi
ezalaki na mwana mwasi moko na kombo ya Tabita. Bien-aimé, Tabita abandaki kosala bolamu. Ayebaki kotonga bilamba, parfois bande kotonga bilamba tongeli ba veuve. Abande kolinga komona mutu na pasi te. Liboso Tabita soko lekina lipape katana, il faut assombelo lipapa. Soki amoni olambite, il faut peso ya kolia. Soki amoni olate lamba ya kokatana, il faut tongelo lamba apesa yo. Aza mwasi moko abandaki kolia sa minoko bato ebele. Asunga ba veuve ebele na mboka o ya azalaki. Bene maza mwaso alingaki komona moto na pasi te. Mwaso azalaki soka moni moto aza pembeni na ina pasi, il faut sala ye pasi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Or la Bible nous rassure, même si nous prophétisons, même si tozo sala bola mutomoni moto na pasi azonio kwama. Mais soki tozangi bolingo eza pamba, il y a qu'un seul fruit qui englobe tous les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Eza o ezalaki kati na Tabita. Bien-aimé, Tabita bande kolinga komona mutu na pasi te. Amona moto alela te. Amona moto akelela te. Moto azanga bisika ya zali te. Il faut telema asunga ye. Et bien aimé, lokola Yesu mutu apesa ka ye mutu azwaka. La Bible dit l'air, l'être, le mouvement, la respiration nous vient de l'Éternel. Tabita lala ki mokolo moko la muki na tongo bandi ko bela. Maladi wane zwa ki ton mingi te. Akendaki na bopito bandi ko zwa soin. Pe Yesu azwa ki molimo ya Tabita. Tabita nde nani moto aza mosungi batu. Tabita nde nani moto aliesaka minoko eza na nzala. Moto alatisaka bato bazangi bilamba. Tabita ye kokufa. Mais bien aimé, mboke ningani nani akufi mama Tabita. Nani akufi moto asunga kabiso. Bien aimé, batu bazole la toko suka wapi. Menzambo sali biso bwepona nini. Bato bazebele komo kozwa kaka loboko esunga kabiso. Komo ko kata kaka loboko eliesa kabiso ba etokelela. Bien aimé dans le Seigneur, bazieux batie na chambre haute. Pembeni ya Jofe. Lokola bayoka ki sango ke ba disciple ya Yesu bazalaki wana. Bake ko luka Pierre. Pierre azalaki wana, bien aimé dans le Seigneur. Et na moment bake kozwa Pierre, ba beteli lisolo keza na mwana mwasi moko. Mosali batu bolamu molies. Mwana mwasi wana na minute tozolo bakufi. E batu ebele bazolela ye parce kaza soutien batu ebele. Asa moto akoka komona batu na pasi te. Bien-aimé, Pierre akoma bwake kokuta fuli ya bato. Ba vef bazola kise bilamba mono elambo na lati. Eza kozi ya mama o muto apesa biso. Eza ye muto apesa biso. Soki to telemi bo ye muto asunga biso. Bien-aimé, Pierre ayoki pasi. Abimisi bato nyonso libanda. Et je pense qu'en ce moment-là, Pierre en soi abandaki koloba. Que Yesu soko salite kombo na yo kotolama. Parce que la Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre soka zoleka elilingi na ye et beti nzoto na yo il faut bika. Tala niveau ya spiritualité o moto azalaki nango. Bien aimé, Pierre abimisi batonio solibanda. Apôtre Pierre abandi kobele la kombo na Yesu. Apôtre Pierre abandi kobenga Lola. Abandi kolele pa ina Nzambe. A invoqué kombo na Yesu. Et a écopé sa ordre na Tabita à Telema. Oui, peut Tabita Telemaki. Oui, la puissance de la parole de Dieu. Il est écrit, Élie était de même nature que nous. À Kangamboula pendant 3 ans et 6 mois. Bien aimé, tanga ma commune en Zambé bien. Okomona Élie azoloba sinon à ma parole. Alors bien kombo Yesu te mais sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que Yesu azalaka sima maloba basali na ye pe akokisaka. Tabita ye ko telema pe aye ko benga ba mama a présenté bango Tabita ya bomboy. Ezala ki feti ya malamu, ezala ki feti ya monene. Komona motora bango akufa ki azongi na bomboy. Bien aimé dans le Seigneur. Pona yo muto ye ko la ko sala bola mute. Pona yo muto zwa kabilamba ezo koko lisusu to pelisi moto tumbi. Pona yo muto zala komoni moninga la linza lozo sekaye.
Je m'excuse. Omoni moninga ebi kolata te ozochola ye. Nzamba sali yo grâce ebi kolata. Nzamba sali yo grâce ozo ya kolia na facilité. Pourquoi ne pas aider? Makomi na nzambe zoloba. Esengo na moto akokanisa babola. Potenga mokola suka nga pe nzambe na kokanisa ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Pona yo moto nzamba sali yo ngolu. Ozui grâce ya ko vivre bola muna nzambe. Ozo ya kolia na facilité. Ozo forcer te pourquoi zo ya kolia. Eloko se moko na lingi na senga na yo. Ezake sungaka moto aza pembeni na yo. Salaka bolamu na moto moni aza na pasi. Ndeko mona kakendaki libala azongi na bana ezo simba te. No kochola yete sala bolamu. Oyebi te pourquoi nzamba tieli yo mutu wana pembeni na ye. Bien-aimé, laisse-moi te scandaliser. Nzambe soka linga pambola yo. Akobanda pambola voisin pourquoi? Atala motema na yo. Atala kati na yo. Atala comment yo ko se comporter. Est-ce que ko sala yo motema pasi te? Oko yima te. Eko sepelisa yo te. C'est ça Dieu. Nzambe na biso atinda biso na sambo kiloyo. Pour que tozongi sama be na mabete. Il est écrit ne rendez pas le mal pour le mal, ni justice pour justice. Mais yo sala bolamu. Na moto zomo na za pembeni na yo. Bien mais yeso uta kalikolote akita. Po ibisa yo mwana na nganga ye yo na ye pour que na pambola yo. Kasi vous savez dans la Bible, ezalaki na mwana mwasi moko otobengi femme de distinction. Mwana mwasi wana azalaki na mwana se moko. Et mwana wana moko, bien aimé dans le Seigneur, azoye na kanali ya mosali na nzambe, c'est-à-dire na nzela bénédiction ya mosali na nzambe. O apronosaki maloba likolo abomo na ye. Enfin ki azwa mwana o azalaki na ye. Azalaki mwana alingaki mingi. Mosali na nzamba komaki na niveau ya koprononcer bénédiction likola vina ye. Pourquoi? C'était à cause de bonnes œuvres. La femme de distinction avait nourri le serviteur de Dieu. La femme de distinction azwa qui charge ya moumbu na nzambe. Atongela qui est chambre haute, likolo ndaku na bango. Vous imaginez une femme mariée, wazana mobali na ye na ndaku. Apesi ide na mobali na ye, moyeza te mosali na nzambo ndenga lekaka biswawa. Parfois uta kosala mosala nzamba lembi, azangi pelo kwa kolia. Moyeza te to tongela te loko moko soka uti kosala mosala nzambe, aye allié apemi alali. Comme ça tanga kopema alandi nzela na ye. De bonnes œuvres. Bien aimé bolamo mwana mwasi wana salaki. Et pour ça qui na mosali na nzambe akende ko prononcer bénédiction likola bomo ina ye pa simba mwana. Mais mwana wana tango akufaki, cette femme là akimelaki lisusu na sama kola mosali na nzambe Élysée. Tanga kimi na sama coloneliser, Elisa se souvenir na ba bonnes œuvres. Pe asbengaki Yesu. Asengaki na lola. Pe mwana wana zongaki na bomo. Bien me bolamo to salaka. Ekoki ko épargner même mwana na yo. Ozana pays mususu mwana zobika à l'étranger. Mais o épargner na danger moko. O sali même pas que ma bien qui ne ko atteindre bomo ya mwana na yo. Pourquoi? À cause ya bolamo moko sala quelque part. Bien mais yekolaka ko sala bolamu na basali ya nzambe. Yekolaka ko sala bolamu même na mutu azo sala yo mabe. Bien mais na lingina betelo li solo moko e ko scandaliser yo. Na passa ba moment moko na zoteka na kwa na ba période na ba ko sala ba galette. Na zoteka ba galette na nga na coin. Motuka moko ezoleka mbangu ba policier bazolanda ngo na sima. Pourquoi ba policier ba banda ko landango? Parce que memaki ba tebele na mutuka. Wana na premier confinement. Ba pekisi batu ba vanda 4 na ban. Alors mutuka ne tondi saki batu. Ba policier ba bandi ko landa mutuka wana ba komi na katikati ya nzela ko leka ngesika na banda koteka poto kangi ba pine ya mutuka. Moi mutuka le kaizate chauffeur akimi ba kangi receveur.
Bien aimé nazo et biso mona combien de quoi mobala zolela. Alobi pardon na yibi binote. Na yibi ke to sali infraction. Mais boti kangana tambola na malembo boko kangate. A côté si le boko na poche. Abimisi sachi abakisi. Alobi tala bakisi on azanango. Bakisi bozo mona nazo bella. Tina bimina bula boy. Nazo ka mo quelque chose sunganga compléter bakisi pose à kokokate. Bien aimé, mitema mabe ya police congolaise. Bazoko kande comme balo c'est comme ça bomi mutu. Et salanga pasi na konsika na manda osaba galette nanga. Na bisi ba client bozelanga na oke ko boto la mbongo za maboko mwana mobali wana. Batu nyonso bazaki na c'est parce que yo banga raté tika yo milu kila ba problème ba yo beto masasi na bin non. Na ko ka ko supporter injustice te. Na oke no boto la mbongo na maboko mwana mobali wana. Na bantu landa bango sima. Tant comme juste pour que tu bimana coin ya sika souci à tes alliés. Na lui papa je m'excuse hein. Lokola moli mon nzambe za kati nanga. Nazaki supérieur likolo na bango. Na bi papa je m'excuse. Bango no suba telemi oui baba luki banzo talanga. Na bi pardon nazaki ya kolala. Tant na lali na chambre na oki makelele. Tant na lo bana osala action. Na yoki makelele. Na yoki makelele na kengela na fenêtre bona moni bokangi petit frère na yango na ye na zwa mbongo. Tina lo bana boto limbongo na tena kate lamba ba charger mandu ki banzina ngino ke no boto na mbongo na bité bon mema na souciette comme ça ngana zolanda bino garçon wa yebine ngate metanga moninga kana ke boto la mbongo et vemba moko esprit na ye azui téléphone mo za kino na maboko ya Samsung a vision ngo bokenga serge téléphone na bité makasi wana uta wapi na sauter na woleli téléphone na basoda téléphone ko ipeka na maboko nanga na ju téléphone na koti na kati lamba loko eza na quartier on a koleli balingi ba banda ko menacer nga ba ya quartier mamoko ba telemi balobi azale ki na biso soki bo simbiye bo komona désordre to ko sala awa bien aimé dans le Seigneur na kenda na garda mbongo wana pona kozala bref na garda mbongo na charger téléphone na ye pour kina yamba appel nyonso ekota na téléphone wana na bandi ko mba appel ti mukolo mutuka ye ko benga na bitenga na botu na zaki juste téléphone na zaki mbongo pona ko sunga ndeko ozongi sela biso mbongo na lobi no kende ko bimise na la police botel mesiko nga na pesela ki mbongo esiko apesela ki nga mbongo nga na ozongi sango wana bien aimé dans le Seigneur na zongi sela mona mobali wana mbongo azui quelque chose à peser ngana mais la secret na ebisi non na salengo pona bolingwa Yesu na salengo pona motema bonzambe na ebite nino nzamba ko ki ko épargner même na via bande ko nanga lobby bien aimé to sala ka bolamu tabita sala ki bolamu et zongi sela ki na bomoi bien aimé dans le Seigneur yekola ka ko sala bolamu na moto moni azana pasi liboso na yo na moto moni azokelela moto moni azomitungisama liloba nzambe yango wana vraiment que le Seigneur te bénisse. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.